Désordre lisusu esalemi mokolo ya lelo na zando ya munene esika pi ba magasin ebele ya ba indien efungwami te suite kaka ya kanda oyo bazali nango par rapport ya liwa ya congolais oyo akufaki na Inde. Population pe lisusu ba réagir na comportement ya ba indien vis-à-vis ya ba congolais oyo bafandaka na Inde pe basengi na bongo lisungi ya gouvernement akota makambo oyo po dossier oyo ezwa solution plénière na Assemblée nationale. Sujet oyo ezalaki na ordre du jour ezalaki bongo mise en place ya commission paritaire sur commission électorale nationale indépendante. 45 ADF babomi bango mokolo ya lelo na ba FRDC suite ya affrontement oyo ezali kosalema mikolo oyo kuna. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui mokolo ya lelo na déjeuner ya ba lauréat ya deuxième édition ya excellence ya oyo ezali bourse Mama Mokondi Mama Denise Nyakeru apesaka na quelques congolais pona kokende kotanga na mikili ya poto wana ezali quelques sujets oyo toko développer na édition ya mokolo ya lelo. KNB News première chaîne d'information en continue na ngala esika vous aura ba information ya solo ya kitoko pe vérifiable pe moyibi ki besoin d'une manière très professionnelle. Ngai Natansia Tanzania sengo ya composate bino édition ya mokolo ya lelo. Na lobaka ngona ebandeli désordre ezali ko continuer, ça dit conflit oyo ba congolais ba komi na yango na ba indien ezali ko kende malamu te mokolo ya lelo pe ba magasin ebele ya ba indien efungwami te. Quelques congolais ba mekaki ko beta quelques indien oyo ba bana kokutana na ba ona nzela pe mopepe oyo ekitaki tina cité na commune ya limité esika pi magasin moko ya ba indien epiamaki esika ba tekaka friperie bolanda reportage oyo. Dossier oyo ezali ko senga penza bakonzi ya mboka batiela yango mayele po ezali ko kende malamu te. Lelo lisusu na ville ya Kinshasa awa surtout na commune ya Gombe pe na kati ya Zando ba indien bafongoli ba magasin na bango te suite ya ba désordre oyo ezalaki lobby ba indien mingi ba betamaki misusu kutu mituko na bango etumbamaki chance kutu moko akufite po bango nyonso bakimaki pe la police ayaki ko sécuriser bango. Likambo oyo esalemi suite ya rumeur mosusu oyo eyaki lobi pona koloba ke babomi lisusu congolais mosusu na Inde sango oyo epesaki pasi nde esali ke mobulu lisusu pe bandeko ba indien bateka te mokolo ya lelo mopepe oyo ekitaki tina cité nde tina image oyo bozali komona awa boye tozali na 9e rue limité esika ba tekaka ba fuperi ba mama ba yaki kosomba biloko ba sutuki kaka boye désordre bandi ba jeune ba bandaki kutu ko forcer ba magasin pona ko buka yango pe ba piller yango tozali ko continuer ko interpeller bakonzi na dossier oyo avant mabe ekota ministre ya affaires étrangères kitana nuyo moko na Inde pona ko landela na no situation ya ba étudiants congolais oyo bazali ko vivre kuna po boye ezali bien te air nyonso ba rumeur ezali ko kita basango ezali ko ya alors que awa ba indien bazali ko vivre na kimia nyonso mais bango na mboka na bango bazali ko nyokola ba congolais dossier oyo ezali dossier moko foko landela ngo malamu po ezali ko kende malamu te Kinshasa eleki partout. Miko ya KNB ekitaki na terrain pour kotuna na quelques congolais par rapport ya ba désordre oyo ezali ko salema pona nini bazali ko continuer ko sala yango alors que ba kondi déjà bazwaki relève ya ko solola na ba kondi ya Inde pona ko lukwa kimia na dossier oyo bazali awa na micro ya Peggy Ilunga pe Hervé Zaka. Bon, mais tu comprends le lobby, la pourquoi lobby, bandagi, maman, oh non, ben dia ben babimisi bango tu na keti. Babimisi mais pourquoi comme na kasa est vraiment terrible. Donc ma banga ba mettre coup de ba risquer
risqué pour na bango yango lelo vraiment le attention ils ont mabé moyen ba koma exacté bon pour puisque va dire que le ko la baza ko nyonga ba congolais na end kuna donc bango koto ba rose à la leste donc o bande ko na so baza ko sibi na end bango pe koto il faut ba sibi ben ndio sikondi ba kolle ba ninga na biso ba congolais ba ko tanga la mboka la bango bango ba ko bomaka betidia ba ko bomaka ba congolais donc to ba ko sala te mais biso to ba tamawa biso ko bomba biso na mboka lo mais so ta kanela ke kuna so na ana tali o baninga ba bite azamu payatika e kaka mais ko bango ba sa bongo pona nini hein il faut pas comprendre hein baninga na bango be baza awa to na bango pas ensemble to se comporter très bien mais bango ba bomaka biso bo nene nini et ça biso passe en tout cas on va tika makambo wana to payer te voilà côté zo mo côté payer wana ba kosibino mais neto za boto ko payer centre ville sur moto pour te vivre awa on se comprend donc si le monde doit payer donc ko payer la cité bon là to bete bon to passer bon versement que so bo meki les sous to bete mo ko bete mo le to meki ko bwa ka mabanga ba chasser ba mai mais et simba ki na ngo mais pour na lelo to limbisi bango mais ba ya bango sa musala lelo bande ba fungoli ta cause que non makambo bango bakomosala en tout cas vraiment bakomolekisa abomi bakongole liboso totiki mosusu bato bakisa lisusu papa bakomolekisa peti mais toza na besoin mpe ya kopie bango te te toza besoin koboma mutu te basala ne réunion à partir ya makambo bango bazosala batika mabe bazosala biso bakongolais bende bateka ndenge bende baokonza mboka oyo babalade oyo omona bende oyo omoni baza awa na kati ya badepo bazofuta kutu batravail baobien te me bake koboma dene toatala kana bateki te so babika kofongola mpo nanga makambo nazeloba leyena nde bafongoli magasin te mpo nanga esali bien mpona esali na bien mpo nani mpo to babemba omona biso lokola bato moko baza na valeur te bato moko baza tro baketoka bato pamba kola papier génique oyo bango bakendaka na bango na toilette na mosala na mboka na biso baofuta biso na malonga te na mboka na bango lemememaka ndenge moko lobi na première na ba 15 na moni chinois azokanela PCR chinois azokanela PCR oyo akati yaka bato na première ko so ta PCR biso eleka boye okoleka boye tokomikanela ngai ozanani wana chinois tongai totumba ye biso eza banyama baendie te endie na mboka na ye azonéglige congolais lokwa nyama ya kolia mais biso a l'état biso azoprotege bango mpo nini bazwa l'état na biso batia bango na poche ayebi ke so basali mabe lobi ya kobenga général ou colonel mo boye alo eyaka mabe mo eza babomanga amisi $1000 $100 $200 apesi général national na place ya protege biso mpo na mboka akomi koprotege baétranger mpo na nini azwaka $100 $200 na poche ya indien na to ya libanais wana oyo étranger mo bosongolo pakala totosenga nini mboka ya potonga maboso il faut no premier aba biso bapetit peuple to changer il faut nano bango bata liboso bachanger babima na poche ya baétranger nyonso toa bango bafinansa bango omona boye eloko ezoya na mboka po ekote pesa mboka na kesa l'état généralement bazwa kombo na tia biloko na kombo na ye aliaka mbo siko biso bapetit peuple biso batravaille oyo totravaille baindien balibanais tofutama ndeni baindien normalement baza bato mabe makasi baza bato mabe makasi baza ata na pitié mpo biso nyonso toza bana nzambe ata toza mboka moko te me toza bana nzambe mpo ani koboma bekelamu ya nzambe bwe bango nde bazoboma bango soki ezalaki ke bango bakongolais bazoboma bandeko na bango bango bakosepela te sikoyo mpo na nini bango bazolinga baboma bakongolais mpe bakosepela te yango tolingi te na mboka na biso soki bazoya kodébrouye abadébrouye na ndenge ya malembe mais soki ekomi ya koboma bato en tout cas wana nde eza bien te nazosenga na gouvernement faut serrer bango makasi atika te laisser aller odo ya liboso ezaki tomonaki lo mota malonge salamaki oyo komi soki troisième fois gouvernement vimelo tozosenga epa na ye aserrer makasi aserrer bango makasi biso toza police moko ya très bien koleka tu ba police mosusu ya mboka mosusu moninga biso wana oyo abomaki na end wana ye ntango baye kobeta ye police nde ya kointervenir baye kobeta ye police nde tomoni baimage police nazobeta ye mais eloko nini ye asalaki mpo akoma na niveau ya kobeta ye eza mabe déjà ezali mabe mais tokondamne te bapolice na biso bazali mabe te bapolice na biso bazali bien baza au milieu du village mais oyo bango nde baza au milieu du village te basolola entre bango na likolo ministère na biso na ministère na bango kuna ya défense banini basolola bango na bango police na bino mpo ani bazomaltraite biso biso tookengela bino pourquoi excès comme grave dur babomi combien de personnes na Inde combien de personnes oh bango babomi na Inde et puis avant-hier bayo boma susu étudiant mususu kana na mboka na bango wana yango wana et poser ba conséquences oyo ba fongola te lobi trouble alaki awa
trouble alaki vers ba 18h ba masasi ebetami nde bango babatami na kati ya badepo moya babimea te donc public allait alerter tokonseille ka bango tobengani bango te oyo eza Congo toyebisa bakonzi ya mboka balandela suivi ya biso bakongolais na baétranger côté bazali po makambo baétranger baosala biso bakongolais eya bien te toyoke mpo na oluka bango mpe baoya mpo na oluka biso tomaltraitaka bango te bamaltraite biso na bamboka na bango kuna tosenga na président Fachi Beton alandela biso sujet oyo ya likambo oyo afongoli te mpo baboma bakongolais seme yana kuna baboma ya bakongolais lobi lisusu babomi bakongolais ata yo moko baoyo wana baoboma baza mpe bana ya bato baparent na bango bazopesa bango mbongo parceke bakende otanga so bokangi congolais na mabe me bozoye bozokise na mboka na ye ke koboma epoani bongo baosala malamu te biso toyolinga bango tomona babandeko na biso me bango kuna babongo bakongolais poani baparent wana mpe baofuta bambongo bana na bango bakende otanga so bokangi moto amela drogue bozwi bozongise na mboka ni eke borefulaka bokobomaka bango poani na nord barefulaka bato poani baende barefulaka te bande biso bakongolais toza na problème na bango te tolingaka bango mpo baza bato oyo mpe bazosunga biso na misala na biloko tosomba epa na bango kasi eloko biso na bango tozokufa bango balingi bandeko na biso te malgré bana na biso bake kotanga na mboka na bango keke so basali mabe bakoki korefule biso bango bazongi tovandi na bango bino bozoboma mama ebe atindi mwana ake kotanga yoka mwana ne akomi ebembe siko azala na esengo obe azala na mawa bango baza lese bazotambola bazolia bazotangisa bana na bango baza na kimia popona ni biso mpe te tozala seke bana biso mpe bake na mboka bapaya baza na kimia braza abomi bango babomi bape biso baboma biso biso toboma te parce bamona bakonzi na biso baza pambala miso na bango loko baovandike te yango biso loko bakonzi baovandike te biso mo bapepe totombokela bakole baomona bazwa solution mpona biso. To continuer édition Oyo na plénière Oyo ezalaki na Assemblée nationale sujet ya ordre du jour ezalaki bongo mise en place ya commission paritaire sur commission électorale nationale indépendante wapi pai ba eli nationaux ba sangalaki bako luka Oyo ako remplacer Corneille Nangaa pe ko pesa solution na makambo Oyo ezali ko salema pona ko luka président ya sika ya Seni po boyebete depuis ba confession religieuse bazali ko sangana pona ko luka solution likambo Oyo nanu bazui yango kaka te donc na bongo lelo ba député nationaux ba fandela ki likambo yango pe ko pesa yango solution to kozongela yango avec force détail na édition ya mokolo ya lobi. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à mokolo ya lelo na déjeuner ya ba lauréat ya deuxième édition ya bourse excellence ya Oyo et pesa makana fondation Denise Niakero Tshisekedi. Bolanda reportage na Naomi Pila. Na cadre ya promouvoir jeunesse pe élite ya République démocratique du Congo, couple présidentiel déjeunaki lelo jeudi 12 août na ba lauréat ya deuxième édition excellence. Au total 77 jeunes bénéficier na bourse Oyo ya programme excellence ya initié na première dame de la République démocratique du Congo Denise Niakero Tshisekedi. Excellence ya ezali programme Oyo détectaka ba jeune Oyo ba se distingaka pe grâce ya fondation Denise Niakero Tshisekedi bango bazalaka sélectionné pour la kotanga na mikili ya bapaya pe kozo ba connaissance Oyo elongo bani. Deuxième édition déjeuner Oyo ezwaki non seulement présence ya couple présidentiel mais lisusu ya gouvernement Sama Lukonde Oyo ezalaki valablement représenté pe ba personnalité ya ndenge na ndenge. Ambiance pe sengo ezalaki makasi ba boursieux bazwaki d'une manière symbolique ba brevet na bango pe ba bénéficiaki na ba conseil ya chef de l'État Oyo a rappelé ki bango attachement na ye na jeunesse congolaise pe souci ya ko promouvoir élite congolaise ndenge kaka ye azali kolonga kosala. Cérémonie Oyo se clôtura ki en bonté na séance photo pe repas d'ensemble. Biso to souhaité kaka bonne chance na ba lauréat deuxième édition excellence ya bokende koye ko pe bozungi la RDC na ba connaissance et belé pour le développement na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Vivant de 45 rebelles ADF babomi bango mokolo ya lelo na ba FRDC suite ya ba affrontement Oyo ezali ko salema kuna na cadre kaka ya état de siège bolanda reportage Oyo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a annoncé qu'ils ont neutralisé 45 rebelles ADF dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu, au cours de l'affrontement. Nouvelle Oyo ezalaki annoncé na presse mokolo ya lelo jeudi 12 août 2021 na lieutenant Mwalushai Anthony, porte-parole ya secteur opérationnel Sokola un grand nord depuis ville ya Butembo. Awa autouti ko neutraliser 45 rebelles ADF suite ya ba offensive ezalaki menée contre ennemi na vallée ya Mwalika depuis dimanche eleki ezali bongo na chefferie ya Bachu pe ezali wana bila moko na no provisoire pour ba opération oyo ezali na ko continuer ndenge indikaki lieutenant Anthony Mwalushai. Exploit oyo ya armée congolaise a intervenir quelques semaines après attaque ya ba rebelle ya ADF na localité ya Kalunguta, chef-lieu ya groupement Buliki. Pe kuna plusieurs sources confirmant que ennemi azali auteur ya ba attaque yango oyo ezali ko continuer ko boma ba congolais na vallée ya Mwalika. Ezali unième opération militaire oyo armée na biso a placé na cadre ya état de siège oyo ekotaki en vigueur na nord Kivu pe Ituri depuis le 6 mai et qui armée azali ko continuer pe azali ko annoncer que monter en puissance ezali ko ya mabe puisque azali ko continuer ko traquer ba groupe armé nyonso oyo bazali ko déranger population na partie SRB motique du Congo. Donc bazali pe ko pesa mbela na ba groupe armé nyonso oyo nanu ba déposer ba arme te ba yoka maloba oyo pe ba déposer ba arme na bango pe ba ko sala musala na se ya drapeau pour na ko défendre mboka et non ko bomaka bandeko na bango ba congolais. Kinshasa et l'équipe partout. Le long malade nyonso o etali misu ezo solution na nzela ya Ariel optique et paiwapi docteur Dieudonné Ngoyi azali ko sala musala kitoko pe ba opération nyonso o etali misu ezali ko beta madada na ndenge ya ko sakana tibola na reportage po Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pona na chirurgie wana ezali pona ba pasi wana ya cataracte na ba passe etali rétine. Donc ba congolais bato bazana Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato bazana intérieur ya mboka na biso ya Congo bo bazana passe wana bakoyi koya po tosala tosunga bango na passe bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité aux allées occasion ko yebisa baninga bien que bango nyonso ba se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nyonso ba baki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko salango awate sika toko ko salango awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akena to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana ba pona ba pasi wana tokoki ko sala tozali ko sala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bande ko na biso balongola yango na mutu na bango tozali ko sala yango sur place. Lelo ezali journée internationale ya jeunesse chaque le 12 août ezara bongo mokolo ba pona ko célébrer ba jeune ba détail na Naomi Pila. Le 12 juillet chaque année, nous qui décélébrons la journée internationale de la jeunesse. Objectif de la journée en gros et zali bongo ko promouvoir mingi auprès de jeunes programme d'action mondiale ya jeunesse horizon 2030 au-delà ya nyonso programme yango ezali ko encourager action en faveur des jeunes na 10 domaines prioritaires locaux la éducation, emploi, malnutrition, paix, la pauvreté, bonne santé, environnementale, toxicomanie, délicatesse, loisirs, petite fille, jeune fille en pleine et entière participation. Bakota na kati ya vie pour na koluka ndenge nini ko participer pe na kimia ya bamboka. Na cadre ya journée à lelo mokili sala kanyoso pour na kolakisa place ya jeunesse pe participation na bango na ndenge nini ko changer ba société na ba prise de décision ko tia bilenge e bisika elongo bani.
Toujours na cadre de la journée, l'action est mise en œuvre dans le programme na niveau ya ba nation régionale top mondial et recommandé pour détecter ba talent ya ba jeune. Jeunes, selon les critères des Nations Unies, basali correspondre à la tranche d'âge de 15 à 24 ans, basali représenter un sixième de la population mondiale. La majorité de jeunes hommes et filles basali vivre dans les pays en développement et nombre na bango et augmente à chaque moment topé ba siècle ndenge kaka 21e siècle au zali kokende. Pour la cause de l'histoire, ezali bongo na 1991 de ba jeune au basanganaka na Vienne en Autriche pour la premier forum mondial de la jeunesse organisé na système des Nations Unies ba proposa ka ba instaurer journée internationale de la jeunesse. Forum yango et recommanda ka journée yango ezala célébrer en partenariat na ba association de jeunes. L'objectif kaka moko organiser ba activité promotionnelle qu'on l'appelle la BAFA pour soutenir le Fonds des Nations Unies pour la jeunesse. En 1998, résolution moko ezalaka adoptée lors de la première conférence mondiale du ministère de la jeunesse tenue na gouvernement portugais na collaboration des Nations Unies. Oui, Salemaka du 8 au 12 août 1998, le 12 août, nous avons déclaré Journée internationale de la jeunesse. Décision Ango est intérimée lors de la 54e session et assemblée générale pour l'adoption et la résolution à RAS 54 112 la date il y a 17 décembre 1999 P qui a institué le coup la date il y a politique il y a promotion et mobilisation à jeune dans le cadre de la journée à l'élo Jeanne et Lengue tellement peut travailler dur yeba que ozali na makasi na nzoto pe okoki ko changer mboka o soki oponi nzela malamu ya kosala mosala lokola misala nyonso koki kokutana nango pour que lobby yonde oko remplacer bae o bazali na pouvoir topé bae o bazali ko kamba yeba que ozali na responsabilité ya makasi pour jeunesse nde avenir ya mboka. Vive la jeunesse, que vive la journée internationale de la jeunesse. Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya basi oyo ba deklaraka mbongo ya wenze soki papa atikeli mbongo ya wenze okoyoka kaka mbongo oyo ezali mukie ezali sujet oyo to s'intéressaki nango mokolo lelo reportage Naomi Pila Peggy Ilunga P Hervé Zaka. La femme sage bâtit sa maison. Gérance, ordre, paix, propriété. Ezali ba valeur liée na kibomwasi. Ndaku etambisamaka na mwasi atako mobali nde chef de la famille. Par conséquent, ceux qui maman aza irresponsable, moins sage, topé, désorganisé, eza pas ndaku yango ezala stable. Ta vie spirituelle, organisation, éducation, matériel, topé na o etali finance, maman nde arudonaka nyonso na ndaku. Kasi pour la manque ya ba valeur, basi mingi surtout ya nouvelle génération, non préparé na libala. Comment ba vecteur ya désordre na ba foyer na bango na boelelo comportement ya basi bazalaka na mauvaise gérance pe ba o ba déclaraka mbongo ya wenze et intéressé biso papa et bon ba oti ya mtu 5000 francs na 5000 francs funa ndako ezate masango ezate loko ezate ngape mbongo taso ba pona baso ba te karaté mbongo ezate siko na 5000 francs siko moi ça ko sana ngolo lenge nini liboka matembe 1000 francs siko za 5 na ndako obali na ti li pa 300 ba to li pa 300 ngote pour moi le to fait li pa 500 suka so me la ka chama suba ko ba cha ni likite ya so mo sa déclarer te ndenge ni papa nanga to déclarer te ndenge ba ata provision ezali makala ya mukebo 500 francs makala ya mukebo 5 pona olambela soit ma de soit ta provision ezalaki babo msande ko pesa mwasi mbongo ya wenzi fo abongisaka batolaka par rapport. Bon, en tout cas, pour la rôle baboy, basi o bazo se comporter bongo, on peut libala na yo, likola mama mike zo sala wana parce que ba so zo remarquer, ba acte zo se poser zo bon un jour, tant que quelque part à sans ayo, à lukati alors moi ça bongo, eza mabe tika caractère wana. Ingrédients za landa ku provision za landa mo ba la peso mbongo. Sala mbongo wana essentiel que journée ça ne le bien.
discussion soki eutaka na mbongo moke soki mbongo eza moke nde moto akodiscute soki mbongo eza ya bien moto akodiscute te bapapa batika bambongo na bandako mike azotala conjoncture toza lelo bapapa ifo koyebaka soki omoi mama azobeka ete mbongo eza moke soki eza moke soki mbongo eza ya mama emonela maboko mama kodiscute te soki bapapa batika mbongo moke bamatisaka liboko bo mosusu akotika nde mbongo moke me kote komela aza nango akobima libanda bilialia akotala malewa akota boye me mbongo azotikela basi na ndako mbongo moke mabende ya bapapa bazaka na bakaraktere me papa aza na posa ya ndako na ye akosepelaka ndako na ye lia kitoko bon wana ezali sadepa ya basi mwasi mosusu soki aza ya provision na ye me olinga mpe azanga mbongo te na maboko eloko basengelaka biso mbongo biloko to eza na ndako provision eza normal to ela me akolinga kaka azala na mbongo na maboko pourquoi lelo talaka kongo yango ndenge ekoma lelo koka ekei alors soki koka ekei aza na mbongo te na maboko akoteka loso be batomate po asomba makala ekosimba te apartir ya mbongo wana yo ekotikela ye ekoki koyede ye asombi mpe makala petrole alambi biloko na ye soki mwasi oyo adeklaraka deke provision ezali batikele mbongo aza kodeklare wana akomi mwasi mabe logiquement parlant naza na provision na nga nyonso tuna bana soki nakamati 10 000 francs natikeli yo soki odeklare oza moyibi okomi moyibi. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et le baba il le poto. Moi, c'est singeli azala peine éducation financière pour asunga mobile na ye. Na gérance kasi ayeba pe ko lukambongo pour na ko équilibrer pe ko bakisa. Bisika mobile ya zangi. Donc maman yeba pe kanga ke luta lelo ba swani saka mobile na tongo te po alingi abima ke ne ko lukambongo encore moins pour na mbongo soki ezali mukie. Yo na kimbo mama to pe na kimbo mwasi na yo luka kaka o debrier pe libota eza na kimia pe mukolo mosusu okufandisa ye na kimia nyonso o expliquer ye ndenge ba dépense ya ndako etambuisamaka kasi na mokili ya lelo oyo makambo koma pasi po bozala kaka na kimia mwasi luka osala pe eloko à côté c'est-à-dire moi commerce to pe musala po équilibre ba dépense na ndako oyoki ezali lité oyo ezali gratuitement Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la confiance et fidélité. Vous avez collembaté copé sur la KNB News, première chaîne d'information en continu. Na lingala awa musala ezali ko salema kitoko rédaction ba warrior bazali toujours wana pour na ko servir bino pour boibeti awande bozaka ba vraie information sur vérifiable et d'une manière très professionnelle. Édition Ekumbamaki na Naomi Pila caméra on azali ko tala boy Peggy Ilunga papa social mopandi boy Hervé Zaka double pour mon P na régie papa Timothée Kaimbe musala ezali ko continuer ko sala makitoko toujours na coordination ya Grand Lion ya communication na kati ya République démocratique du Congo Jimmy Mukendi Chimanga tukute na mikolo ezali koya réalité ya bana kino